eloko nikos nesalaki olongba pa kokufa eloko nikos nesalaki olongba pa kokufa mais biso yoka ke le so kutu akite alongba na groupe ya Congo Film Fond eza mpona pomba l'idée bandoyoka sina mpona l'idée ate mais nga nayebi ekuta ke mpona pomba dondoza nde bandoyokana te nabenga pomba sikoyo benga pomba ti bongo aza pomba benga nde bamibali na mibali bakoma bahomosexuel nde bato bango osimba kisika po azwa pa moto po akase baninga eza eloko mabe baza na baignorance bao basala mama ndenge wana jour bakoma na place mo bacomprendre que tout est vanité nyonso po tozongo foka baprière eza pena facilité roulage atelmisanga kanganga vraiment eza pena facilité tant que Nzamba a toléré dans la lanzala. Il y a beaucoup de fêtes au moment où c'est les signes de cause. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste est 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda. Ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Coutinho Fernando, Yahweh, Congo. Sunga bishope, John Makiese bitumbo azobunda. Ezaya nzotote, ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mok Padiko, Congolais telema bipai bisosa. Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main. en tourmente bambote la bino partout côté zami bino nakangi tous les quatre coins du monde na pesi bino mbote ba obolingaka la femme qui changeait la figure du monde Daka Sengoma toujours na émission la bino obolinga pe oyo bon préféra parole de vérité oyo esopela kabino ba information ya solo balobi toujours na chaîne éducative chaîne number 1 chaîne numéro 1 le Congo ne tombera jamais balobi soki osabona na le Congo ne tombera jamais okozala décité ba news bien ba information ya solo nyoso malamu balobi éviter la biso ya mokolo ya lelo lelo mokoza maman na surprise maman Nasi depuis Paris bengenga no yamba yeyo balobi lelo nde makambu na otanga kombote merci mapunga oyo azana derrière ya caméra zilanga invité na biso malamu. Président Koukoui, abonné la visite les Congo ne tombera jamais. La vie de la bombe la combo la présentation mais la ministre Nanga. La ministre Nanga le autre président Koukoui. Président comment on ça la ramasse à face. Président Koukoui. On a les livres, on a les livres. Comment il y a comment mystique sur la loi arme. Vraiment. Bonne santé. Ouais, santé calme, soit de la grippe, mais calme dans le la grippe, qui est la grippe? La grippe, la malaria, la grippe, mais ça va. Le Congo ne tombera jamais les lots et visiter. Bon, il y a mieux vraiment. Il y a signé pour la musique na ouais, on appelle un bibino, on a un bibino vraiment. On a motima et puis on a un bibino. Balobi le Congo ne tombera jamais eza kaka chaîne te eza ONG oyo ezosunga baofele ezosunga bazove ezosunga babola
yo moto ozalaka na posa ya kosunga balobi donné vous sera donné pesa ekopesamela yo soki olingi obenga biso olingi ozwa biso facilement obeti www.lecongonetombera-jamais.com ozwa biso te obengi biso na mamero na biso oyo eza affiché na se wana okozwa biso facilement balobi tosunga po esala mwa bien président boni mpe ouais groupe ça va groupe ezango bien toyeba okuta mpe président nga abengaka ye yajo en pleine répétition tomoni kaka bozo répété vraiment excuse ebele mpona dérangement même si toye dérange yo eza dérangement te parce que ezalaki déjà rendez-vous voilà elingi koma dérangement so ezalaki rendez-vous te sauf que tobose kaka na bandeko afin que nzambe atia biso loboko tokende liboso président Kwikwi kombo yo pardon président Kwikwi kintu eba kombo ya Kwikwi soki Kwikwi euta kombo Kwikwi mutapesanga ngo grand prêtre koko ping pong do yende mutapesanga kombo Kwikwi kombo Kwikwi mutapesa yo dans tout le parcours na yo ya art obandango mbala moko pa Kwikwi non nga bandi théâtre kala bandi théâtre ntama lelo bena boye ba expérience za bena ya makasi mais sauf que na bandi succès na ngai pa ya koko ping pong lo manyama banda 2009 na bandi succès ti lelo to na 2021 nanu te na leka inaperçu quelque part les amoureux ba marambo na témoigner na nzambe puis na remercier aussi koko ping pong donc à part koko ping pong eza na parcours moto le kan mo na groupe mo boye le kati wana uta trop na ba groupe na biso mingi to benga ba groupe asima de ba groupe asima nda ku voilà ba groupe secteur ils avaient un grand groupe na ba époque nango mais vraiment ce que tu yeba vrai non na yo na non vrai non na yo Kwikwi o mama na tata na mneka na mama na bote na vrai non na yo ba bote ka na komba Kwikwi ou comment ah vrai non na c'est Joël Malou ah oh ya Jo na tana sana bien que ya Jo bo don du matin donc Joël Malou comment c'est possible ko bomba kombo na mama mona kombo ya Kwikwi ba non on ndeni po ko ping mo peso mama kombo ya Kwikwi ba non on ndeni te banda sur scène na kombo mshuta mona bi atende oya boya Kwikwi ozala na kombo ni na kombo ya japonais wana makambo ya Jo nita matala bino Kwikwi d'abord ana kando beta boya mama apeso komba Kwikwi mais tant bandi papa koko ping pong mais au direct pas koko ping pong sur la direct oui mais pas koko ping pong na longwe na 2016 na 2016 ozala pas koko ping pong na 2009 na sali succès na akobanda 2009 olongwe na 2016 au direct on dirait vraiment que au tina ba début ba 2008 2009 mais biso to 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 belé 8 ans ozo compter mais le gars la primaire pour tout le monde on a tangelo et alors on suba peser nous suba peser 50 000 francs et mukie oui pendant tangelo 100 francs 200 300 400 500 voilà 600 tu te vois maintenant 50 000 francs et belé machin à passe mais si ko eloko ni cause ni ça là que olongba pas koko ping pong non ezali nango makambo ezali un peu privé vraiment on a perdu nga tozala ne trop apesa nga ba cop trop to vanda ka to la lesika mo to liara trop donc so na ke chez na mpayate so chez nga za mpayate mambo isala gena longo za utilité na beta ngo o beta ngo de ngani na bo émission la ngai ba parole de vérité dans mon belo moni na lo ba nyonso moni makambo su na vie même balobi pour vivre bien il faut éviter makambo elenga kala oui parce que l'événement passé ne revient plus voilà on comprend c'est pas important natanga makambo esala tokabona mais d'après nazalaki esenga na tracer chemin de na tracer chemin mais biso yoka que le to Kwikwi a quitté
alongba na groupe ya Congo Ping Pong mais ça pour na pomba l'idée bando kasina bana l'idée ate mais nga na yebi puta ke na pomba dans sanje bando yo karate bando kasina na benga pomba siko benga pomba bonga za pomba benga pomba pomba za omoni pomba za moko bandi akoma dans le rôle moi na makulu na biso moi na maleki moi na mère na biso moi na père na biso vraiment donc ngana no to beba na te so andeni ngana peu de compréhension baloba na bongo pomini ko e mo be na pomba koma ko benda na groupe ya jope ya mbaka bosko to sai ya mbaka na ya mbamena za plein émission za respecter le droit de biso yo siko yembe ko za plein émission il faut le déconnecter na za plein émission pour mon za ils appellent la WhatsApp OK to continuer mission na biso wana za ki ngo ya kui ya bangi mo appelle moi za ki très gens président est-ce que non et comme on a un moment donné on a pomba bondo en société beaucoup même on a ba compte à rendre mo na pomba on ça là que non yo occupé par Congo Ping Pong non ngako pomba ni mtalongwa liboso pomba mtalongwa liboso donc ça pomba longwa na kanda na o na pomba alors on a kanda nganga neto welani ngane no de tolo swala teto kangane nemi ya solo wana saka bako solo makam pomba za master ngado ponga za la somme makasi ngado na master ngame moral problème merci beaucoup wana tozo kende na émission na biso ya mokolo ya lelo mais président na monyo mikolo te odi moi temps na banjonji ni vana mono système na banjonji na zati na koma trop concentré na groupe nanga mais comment mais banjonji ni sala moi binoveti ça fait na uto sala moi zongeli ka ndemo bagagi na bayi zongeli bagagi ba YouTube bango eza wa yo mo de la YouTube ba chaîne lisusu ya ba tu susu ya ngamo benga bande ko na ko pesa ba mo balaro wana et puis moi lenteur par rapport à charge dans le groupe mais on travaillera trop la chaîne bande ko choix pembo on a bengi ba voilà ndeko kupi lelo okota na monde ndonzing omona emo sengo mobe na monde ya Jonzing ezaka Congo Ping Pong tu agida ko na monde ya Jonzing obi ata na mutu mobe akotsa ko na monde ya Jonzing ko mo lelo ko mona esengo ya Jonzing non Congo Ping Pong ngamo yo moka mutu parti sika nyoka mo téléphone mutu afo mutu on a déjà Congo Ping Pong a fula on a déjà oui tikala déjà comment d'abord relation là bino ne abwe bo lo bakabwe pour en pleine émission mais na kwa na bino na msibe bo na ba kansa rade na ko atanga na biso te yo conscience to ebite ko ibanga pa ko Ping Pong na yeba na nga na mso ngolo na ninga mabo ngona ninga fo atanga boyi conscience na yeba kana yo te pa na c'est-à-dire on a peur nga wa prêtre na vraiment merci beaucoup na ba réponse na yo kui na groupe incroyable les incroyables oui tout yeba lelo ozana monde ya art oumeli vraiment na monde ya art yebisa biso eloko nini ya mabe oyo remarka na monde ya art oyo lelo ti lelo olingaka ko accepter muti nde mbali bakoma ba homosexuel nde bato vraiment simba kisika po azwa pa moto po akase baninga eza eloko mabe baza na baignorance bao basala mama ndenge wana jour bakoma na place bo bacomprendre que tout est vanité nyonso po tozongo foka baprière yango na sepela banzembo frère Moïse Matuta ayemba soki nzambe aboyi na boyi soki nzambe alingi na lingi si Dieu levé je levé voilà et vraiment merci beaucoup yaku toke notre zonga toke yo na monde art bando banda monde art aussi mbata spiritualité ouais que yango nzambe ko makambo oyo epesanga passe tant batanga na place wana tango wana oluka nzambe après ya defend na pesa na kondana ngo te pona bisa nzambe pambolanga bato balobake na simbi kisi oyo bato bakozwa na kisi nga nazwango na nzela na yo vraiment si aujourd'hui même batonga nayebi même baproche nanga même batonga nayebi ntango baoyo interpréter eza kisi je compris que Jésus Christ de Nazareth osala makambo na ye amen pasteur donc Monique Yakuku yana sala ni na bonzambe vraiment merci beaucoup Yakuku na monde lelo ya comédie et bi ke ele ko sala parce que lelo na monde ya art basi ba komi ko ngana bango na bango mibali pe bango na bango eloko nyisi ko sala bino ba comédie ba ko matina ba niveau wana eza to envier na ba sentiment na mutu sentiment
amoninga maman azasala ye par mosala yana moto mosusu enviaki azala mwa car enviaki azala mwa stable ende pousse na mambo wana yana moto mosusu pressé. Or Bible lobi chaque travail mérite un salaire. Amen. Pourquoi pas vous en avez foi et mambo ça le mérite salaire. Il y a quoi pasteur? Non, la famille va pasteur. Non, comprends, tu peux ça vexer biblique, on s'appelle moi mon clé on est à Bible, on peut s'appeler ça. On a famille pasteur. C'est ça là, on a battu babou ici continent. Bah comme il beaucoup plus que ça s'intéresser na ba bien mokili. Ba mo simbe la mo ki so mo na mutabata za ki malama simbi. Mutu mo za ki ne bien comme ne PD. Ozo bebisa yo lingi okoma homosexuel, ba utiliser on na sima, soit tu utiliser ba ninga na sima. Tam sunzamba pesa kiyo étoile ressemble à 50 parcelles. Vraiment. Mais il va utiliser la cimara pour la parcelle, mais on a qu'un col. Au moins, niveau. À mon niveau, il y a. Ouais, non. Tous à la patience. Mais le de la boya, comme moi, na tchétché, à moi, na coupe, et ça, on a bon samedi. Les amointés, na groupe à Gaillard. Bon, il y a quoi comme na tchétché na yé? Ah comment na tchétché? On a na tchétché, moi on a pied. On est zaba, zabani, zaba. C'est soir. Telo bani. Bah comment? Bah accompagnement. Il y a musalo to sala. Problème exact. Le baba yi puis dans un groupe na yé. Puis na la boya, ça dans groupe na yé. Bah s'intéresser quand même. Voilà. Bah quand même té. Pour que nous avons un groupe de s'intéresser à Naïe vraiment. Le roi Bissou Bador, quand on s'intéresse à Naïe, ils ont un Zambi. Il y a un cigare monté à gauche et à droite. L'on a besoin de sonner pour les comédiens, merci beaucoup. Merci Nanel, la fille de la patronne, à Moukoussé, à le départ, Balobi, moi ça me pousse à l'équipe, Dabana, Elengi. Pourquoi pas on appelle ça merci, Naïmoko, papa des papas, le président correct du pastoral, docteur Levi Walelu Jackson, Onga Bengaka, Motonzambe, et Yakukui. Et Bele Bolanda Bisso, la chaîne Nabisso, le Congo ne tombera jamais. Mais ce soir, on dit, pour éviter qu'il y a Yakukui Nazabala, Taramaï d'Ober. Il y a beaucoup de gens qui ont cola, il y a beaucoup de gens qui ont fouchette. À ça de la manef. Tu vois, il y a beaucoup de babonniers, il y a beaucoup de bogar. À bogar, très beau, à ça, il y a bogar. Na stemai, na nyonso, na beauté tout. Ah bien. On vile. On est bien cette mission, il y a mon collègue l'autre. Et que bon, on a besoin de confirmer que ça yo. Est-ce que quand c'est le besoin de l'autre comment on était vraiment on est zalrawana, on a bêta, on va bamba, on va kutuana, on va confirmer que ça yo. Malgré, santé nous a bien été. On a remarqué. Le meeting au temple là. Si tu vas là, au binga sala jomo. Na raisonnement mon théâtre tout. Na jomo na raisonnement mon théâtre té ma famille té ma Angela té. On raisonnera nini. Na raisonner l'autre na tika mémoire na ngai pema. Na silelo. Té lelo na raisonner répétition. Pourquoi nous na vie à tout ça la ranine, na tout ça la ranine. Zalaka na jomo aux ni souci famille, ni souci bana, ni souci nini. Pourquoi maintenant j'ai un problème trop na ba choc na ba cœur parce que chaque jour au associé un problème nous avons. Voilà. Il y a un moment beaucoup avant. Parce que à la longue il va provoquer le problème. Là ce qu'on a créé dans la journée on a ça là. Maman qui quitter, maman ninité, la tiki. Mais est-ce qu'on a juste souvent dans la tournée d'eni on crée d'eni. Dans la juste souvent dans la famille nanga abandeko nanga ba kemba nga ya na bunda na zona sunga mama nanga na sunga bandeko nanga. So ndo santi na mono santi ngango très précoce. Ah té. Ya ku la santi au bon té. C'est les singango très précoce. Ko kalenga ité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yadjo. Merci beaucoup, vraiment. Yadjo, de tout le bas, dans le monde, il y a art, avantage nous, on a des avantages nous. Des avantages, on a tambola na vie, distance.
Na bato ba négligeant. Banane ba négligeant. Non bato. Bato quoi banane? Après ba avantage je zaka respect dans un lelo. Lelo bato ba négligeant quand lobby lelo ba respect. Ça me fait du bien aujourd'hui. Les abena facilité roulage à tel misanga kananga. Vraiment. Les abena facilité tant sunzamba a toléré na la lanzala. Na la la sur la bi na la te mabe mais ils a facilité. Avantage na ba famille na créé ba famille na sala. Si aujourd'hui nous avons une grande famille de famille mounene. Le rôle il y a son excellence monsieur le ministre Guy Luandomboyo. Motema ya maman Deborah Luandomboyo ya Pembe, maman na Isaac, maman na Winnie, maman na Davina. Et c'est on a ba famille ezalo la ba Coucou Nyungu elle chante moi de Kimbantsege. Et c'est on a ba famille. Mais les autres na monde ya comédie, boyo kan vraiment zaté. Boyo kan zaté donc bozo manatro, boyo tuna ba poison, bozo kan vraiment te pourquoi? Maintenant bolongo la ba orgueil. Tous à la simplicité, to linganzando. Ndé bolingo wane pour avancer. Mais ceux qui tous a toujours orgueilleux, to perdre ba relation 143 89 540 786 3 89 540 786 3. Merci. Pratiquement arrivé à la fin de notre émission. Merci. La confiance et fidélité au Yopesa. Le Congo ne tombera jamais. Un grand merci na Yemoko. Papa de papa, papa moro bien, évangéliste, papa na Ofranel. Na pesa merci te pour nini et pas ya maman de maman. Maman moko bien, maman solaka bien. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israël Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo azobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais telema bipai bisosa. Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main.